Tokisa lukunangamba masila fumu ya lusungamo ibeno kibeni lwabangulomo nga kimukuma kenokwe wasizamenga luzeizo zunguzamenga luzeizo mana mausongi mavanga mena nga kimukuma kenokwe wasizamenga luzeizo. Bayekoli batuni kolo Yesu epai wapi bokonzi ozali kolaka biso ekomonana ye ayanoli bango epai nzoto ekozala nde bambemba bakoyangana. Luc 17 verset 37. Nkamba Yerusalemi ya sika eyambi bato ndenge na ndenge na date ya 6 avril 2025. Tokotalisa makanisi na biso na bayeba kosalaka mombongo mpona koyeba litomba nini ezali na mokolo mwango mpona bato ya mombongo. Bakimbangiste pe bayeba kosambelaka na mangoma mosusu batémoigner lolenge bazali kosala mosala na bango. Kombo nangai Stéphane Kiawete Vatunga alias Papi Kondo kwa Mbuta. Nafandi semana Mbanza Ngongo naza chrétien catholique. Naye awa na Nkamba naye koteka. Ndenge boyoka na musika kota oyoka réalité. Ngana zalaki niki mbangi na présenter kaka na porte na première entrée que non na ke koteka bakotsenga niko déranger ngayo ba nini tout ça non ba déranger ngate oko vérifier rien taba moninga ke nazana nga peto sembo na koti nanga un point très ba déranger ngate. Na remercier d'abord le chef de l'État na ndenge a pesi biso le 6 avril à reconnaître Mfumu Kimbangu. Je suis chrétien catholique mais à reconnaître Mfumu Kimbangu nzamba monae parce que az ancêtre na biso oyo bakoko na biso ba mona pasi et que biso sengeli to sala na esengo po bakoko na biso banyokwama mais lelo to so souffrika pona nini po ba mindele basonyokola biso toujours mais ndenge à reconnaître Mfumu Kimbangu en tout cas nzamba monae amonae nzamba sunga Mfumu Kimbangu atinda pena bato bana ba moyen bazo bebisa moyen na ba kuiti na ba basi na ba biloko ezanga tina ba soutenir Papa Simon Kimbangu kiangani po itezo avec na fiske possibilité ya ko bongisa nzela parce que nzela zana ngo mukuse ya 40 km soki bongi même na vélo ko ya mais tozo na nzela to futa cher ko ya koteka moins cher yango zo semble biso un peu difficile. En tout cas na remercier ba Kimbangi senioso. Soki na tango ya kala ba commerçant baye ba monaki misala ya nkolo Yesu na Yerusalemi ya kala nde batongaki lingomba ya Rome toliki ete baye bazali koya omboka nkamba Yerusalemi ya sika na nzela ya mombongo bakomema sango mpe bakotonga lingomba ya tata molimo santo bipai bakokende. Komona nga ezali Papa Zola kwa Nzambi. Papa oza non Kimbangise oza Kimbangise. Bon naza non Kimbangise. Papa oza commerçant. Naza commerçant. Te tokota vraiment la kimia nyonso bayamba biso na kimia eloko liboso o basenga biso l'essentiel ozalaka na carte d'électeur na yo. Wana nde ba otungisa yo te. Bon, date le 6 avril, na ndenge toyokelaka tango nyonso ezali tango oyo Papa Simon Kimbangu abandaki misala na ye. Bon, vraiment le 6 avril eza date moko historique pour na biso. Atako to ba Kimbangise te mais photo yeba ko honorer date oyo parce que biso ba africain prophète na biso monene nzamba tindela biso po alobela biso na kati Afrique ezali Papa Simon Kimbangu. Soki biso ba africain to yeba ko comprendre Papa Simon Kimbangu l'Afrique est liboso parce que tozo mona ba chinois tozo mona ba west africain tozo mona ebele tant bazo croire la ba prophète nzamba tindela bango vraiment ba nationalité na bango ezoke liboso mais biso juste la présence ko tozo comprendre
valeur ya papa Simon Kimbangu te nde tozomona toujours makambo minene minene ezokwela biso mokolo congolais liboso précisément liboso congolais akozwa conscience puisque papa Simon Kimbangu ayaki na mabele ya Congo donc omona bitumba nyonso aussi appelle Afrique eke liboso Tata Simo asala salukiani mululendo Kombo na ngai Révérend Kindimba Kembo Nestor pasteur sectionnaire ya Mungafula Cité marché oyo pona Bakongo Mobimba ni tete mission ya Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu marché oyo kuko sala maté ça c'est ezali eloko moko euti likolo eza lokula ba marché ya l'état te ou bien ya butu moko boye te eza marché pende ya Nzambe na bango bateki basengi bayebake d'abord même bapri bazotia il faut bayebake eza marché ya Nzambe Nzambe nani Simon Kimbangu soki totali na mokanda Moïse agobenga Nzambe agobenga Moïse Nzambe Moïse akotuna Nzambe yo nani Nzambe akozongisa ngai Nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob. Lelo tozana papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu abimi kati na Kisolokele, abimi kati na Dialungana, abimi kati na Diangenda Kuntima. Donc ndenge nkoli so alubaki ke tokozwa eloko yo tokotinda ngo na libota mosusu yango ne kobota mbuma eza lokula marché oyo e mutu mundu azalaka na ye na mayele mingi te richesse oyo Nzambe apesi biso pona kozwa d'abord bokonja likolo porte ezali ya kofungwama ndenge toza lelo mutu nyonso ya bengami kimbangiste azali congolais africain il fallait ayebake Nzambe na ye ezali Simon Kimbangu soki otangi na mokana ya Genèse chapitre 50 verset 25 Joseph azolaka bandeko na ye na belemi kokufa soki nakufi mikwa na ngai botika yango awa te me Nzambe agoya tango Nzambe agoya kobimisa bino mikwa na ngai etikala awa te me Nzambe ayaki na nzoto ya Moïse batu mingi baza na confusion ya koyeba kesi ya kozanga koyeba ke Simon Kimbangu aza Nzambe nzoto ya Simon Kimbangu nyonse za Nzambe papa journaliste esengo na ngai ezalaka boye omoni ke Jésus-Christ asali mwa pasi ya moke ya mwa mikolo bakangi babomiye mais Simon Kimbangu asali pasi ya 30 ans tolo pamba kobete bafimbu konyokola ye lelo congolais akomi mutu yango wana papa journaliste naza na esengo mingi ba africain basengeli bayebake oyo ezali zandu ya Nzambe eza lukula bazandu ya leta te obie bazandu ya bongo te eza zandu ya Nzambe bakoteka na motema moko bakozala pe na kimia po bayebeke kimvwama katunatini alubaki papa Diangenda alubaki ki agomemela biso kimvwama yango bozomona ba ministre ba député ba camion ebeleza goya et mwana ba Congo olie yem nyonso azala kimbangiste baza kokota na bintuku suwan or que Nzambe asia ya na kati na mokili yoyo avandi awa. Merci papa journaliste. Tata Simo asala salukiani mululendo kombo na ngai mama mami bon tozali na kati ya wenze ya ngombe Kintsuka donc wenze ya ngombe Kintsuka bino bozomona lolenge ambiance ekoti po na fête ya 6 avril en tout cas ngai nazali mokonzi ya wenze ya ngombe Kintsuka nazokamba ba oyo nyonso bazoya na ba oyo nyonso tozaka na bango awa donc makambo nyonso etali ya wenze ngai nazali awa pona koyebisa bino fete ya le 6 avril ezali mokolo oyo
mama Mwilu abetaki ngonga mokolo oyo papa Simon Kimbangu apesaki nzela na leta na biso congolais po ete tokwa kozwa indépendance. Donc ezali fête moko munene biso moka te tozali ko fêter fête le 6 avril mais mokili mobimba bazali ko fêter pour le 6 avril. Ezali motuya pour na biso bana ya papa Simon Kimbangu kianga nzambe molimo santu po tokwa kobika. En tout cas ezali esengo nazo kwa kutu koloba te po tala kaka ambiance ezali na mokolo lelo ya le 6 avril. Donc ambiance eleki nango kaka. Pour moi lelo tomoni ke bato bazali surtout bato bauti na bamboka nzinga ya nkamba baye pona bayamba bango bakoma bandimi ya sika. Vraiment bamati bazali. Et puis ba surveillant pe depuis bayaki le 2 avril tozana bango kaka awana nkamba nanu bazongite yango ne mtezo salake ambiance eza makasi. Mpona ngai mokolo ya lelo eza mokolo ya esengo. Eza mokolo oyo tata Nzamba kanselaki biso. Pamba te likambo oyo esalamaka na mokolo wana oyo papa Simon Kimbangu asalaka oyo salisa maki ya ntondo asalaki mama ya ntondo vraiment eza likambo moko ya munene. Pamba te Nzamba kanselaki biso. Pamba te bamindele na vula ya Ngombe Lutete tomonaka mission wana batu bamindele wana bayaka mpona koluka étoile ya likambo oyo yango bayaki wana yango wana pe bandako ya mingi na Mbanzalemba na nkamba eza kaka pembeni. Donc likambo esalamaki na mokolo mwa lelo eza esengo munene pe eza mpona biso batu mwindu tolongwa na bowumbu. Pamba te soki esalamaki bongo te toyebi te lelo nde toza ndenge nini. Donc tata Simon Kimbangu likambo oyo esalamaki na mokolo mwa lelo tata Nzambe akaniselaki biso batu mwindu mpo tozwa bosomi tokoma batu na miso ya batu nyonso. Mama Brigitte na wuti na mboka zongo SNEL na ye fête le 6 avril taka fête na biso na ko bomba masiko église masiko yo na mokili mobimba tela kaka toti mboka zongo kuna biso ta zongo de ye a fête na biso toza belé mama pasteur na biso zongo de ko fêter a de se makasi fête le 6 avril bate belé sembo de se na banjelu ko kufa niso sangani awa na ndakoloba kutu nini po esongele nga makasi na zabo na le sengo kutu na uti ono na golo batini na zalia ona nga mama Ibrahim na uti Mbanzangu na vandi pa mama ki awete ma pasteur ki awete ya Kimbangise aza ma pasteur na vandi na Mbanzangu yoza Kimbangise na zano Kimbangise me na sepela na Kimbangise makasi na sepela na banzembo nango nyonso ba geste nyonso basala na sepela nango papa date 6 avril na yebite me na yebi na sepela kaka na fête yango na sepela makasi na mouvement nyonso basalaka na sepela makasi pe na kendaka pe na église ko sambela le 6 avril papa ba onyoso ba yete basala baya ngai soki na ye awa na kanisa su bana te so na kotika na libaya na kanisa su eloko libanda te na sepela na nyonso ezala awa ya bien ba onyoso bana ba yete baya penza baya ko mona monene ya papa Simon Kimbangu komona nga Rigen bon Rigen na uti na Mbanzangu na ye ko fêter fête le 6 avril toyaka déjà comme d'habitude koya koteka pona ko kabola bisengo na baninga oba uti ailleurs esengo mingi vraiment esengo mingi na kati ya mutema baninga ona no baye awa te baya to kabola bango elongo kitoko mingi kitoko vraiment makasi baninga pe baza ebele to tanga bango pe bakombo te toza vraiment kitoko vraiment na kati ya nkamba bote papa mama toki koyeba kombo la ngai mama Mireille Kilesam mama tomoni wana point de vente ko expliquer biso côté que les gandenge nini pe expliquer biso mokolo ya le 6 avril pesa bien biso monene papa Simon Kimbangu ko ba basa ba non Kimbangu se ba comprendre tani le moko mi balé et comme ça ba Kimbangu. En tout cas merci vraiment papa journaliste awa isika la ngai na tekaka tolukaka moi 100 francs 300 francs pona komisunga pe kotonga Yerusalemi pona likambo le 6 avril eza likambo munene banda 1921 le 6 avril kolo Yesu abengaka yake kosalisa mama Kantondo akendaka asalisaka yika mama Kantondo andimaka te amonaka ete papa Simon mutatsaka ye maladi wana agangelaka ye
bandeko na ye basili kaka moto asalisi yo ndenge nini okoki kogangela ye alingaka papa Simon Kimbanga zongisa maladi na ye lelo le 6 avril ezalaki lobi dimanche musala na ye ya papa Simon Kimbangu ebandaki le 6 avril ezali journée munene oyo leta connaître biso toza na esengo moko ya kosakana te leta pe ayaki ato amoni lobe ezalaki vraiment ya nkemu tozalaki na bapaya ebele vraiment tosengi merci na papa Simon Kimbangu kiangani na tango wana ezalaka ya pasi bato bazochola salisi mutu ati mutu andimi ye te kasi le 6 avril musala na ye nguya na ye yango ebandaka ntina ngonga ya lelo tokomi na ye mo papa Simon Kimbangu kiangani. Nazali révérend Munkoy Bessobier le Clément, pasteur sectionnaire ya Kimwenza Gare, na ville province de Kinshasa. Marché oyo avant ezalaki te. Ndenge moninga nanga wuti kolobelango soki omoni lelo marché esalami pona papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu c'est l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Nkolo isalobangi kule pa Bayuda. Matthieu 21 43. Na kolongola likambo yepa na bien na kopesa ngona libota moko kobota ngomboma. Nde libota ngonde biso. Mais moto mwindo à partir ozomona ya ignorance pe aliénation mentale ezopesa jusqu'à présent. Parce que ndenge balobaka na kati na biso ke moto ya tamoli nzena liboso akopesa mayele na bato ya sima maloba pa fu mambanza. Hein papa le journaliste. Mais lelo ndenge likambo esalamaki na bayuda na nkolo Yesu. Lelo mbele biso bato mwinto ko za na ignorance wana te. Mbele likambo est déjà esi epusani ekomi mosika. Soki lelo marché oyo c'est grâce à papa Simon Kimbangu. Bato nyonso baye awa. Ni tete ke œuvre ya papa Simon Kimbangu esala makawa. Awa liboso marché ezalaka te. Baza ko bengo mbanza bola nkamba. Mais lelo nkolo zalobi ezali susu kombo wana te ekomi Nouvelle Jérusalem. Oyo mokili mozo kolanda bezala bato mwindo ezala ba mindele lelo lingomba ekokisi 100 ans et quelques. Lelo deuxième journée ya milule le 6 avril tala ndenge bato batondi na Yerusalem. Pona nini? Mpona fête monene oyo epesa meli na ye moko Nzambe. Nzambe ye wana Simon Kimbangu. Soki okie par exemple na ba musulman na Mecque okokuta kuna nzoto bambuma yango. Mais papa Simon Kimbangu depuis 1951 jusqu'à présent eza non dépoussé. Ezali intact liso moko ezali kotala biso tubazana bomoyi awo liso mususu ezali kotala bawe c'est-à-dire mokili mobimba yango wana papa journaliste na kanisi ya mingi penza ya kopesa ezali te moi briefing topesi pona journée lelo deuxième lelo ya le 6 avril pe na situation ezoleka na kati na biso bato mwindu nde yango wana tosilisi na kombo tata mwana pe tamuli musantu ame pona kobakisa papa journaliste bozali bien avancé biso bapasser tokopesa bacourte message bacourte évangélisation mais bino bokopesa évangélisation ya molai ya mokili mobimba alors bosengeli botindika bamessage oyo ekende mosika bakongo ezali na makambo mwana bakongo asengeli ayebake sikre oyo baza komela ntina Kinshasa ewuti na bakongo sima ewuti na bakongo mwinda ewuti na bakongo eloko nyonso me baprovince ezali mpona kolakisaka wana nyonso eza bilembo ya prophète Simon Kimbangu mpe bayebake aza prophète majeur troisième personnalité ya tata Nzambe tata Nzambe mwa Nzambe mosantu ye nde papa Simon Kimbangu oyo etalisi ete nkombo ya tata Kimbangu ezali na esika mpenza mpona botombwami ya ekonomi ya mboka Congo na nzela ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokonzi ya République démocratique du Congo mpe koye kosala likambo yango na bana na biso na nzela ya kelasi. Tata Simo asala salukiangi mululendo